Ma Mission TV, le miroir du monde. Ezala Tshilombo, ezala Kabila, biso tozali baupu na bango te. Oyo mabele ya Kikavika, ya Kimbambo, ya Lumumba, ya Mobutu, moto akobakisa moninga ya ali te. Toyekona makambo oyo bakoloba ete tata mokonzi ekolo matefa oyo akoluka mosala te. Mpo na ngai ezali distraction monene. Mais bandeko mosusu alobi ete esengeli quand même bopesa réponse. Tata mokonzi ekolo matefa oyo alobaki ete na lopoto bakolobaka on répond un imbécile par le silence. Voilà. Normalement tata mokonzi ekolo matefa oyo apekisaki biso toloba makambo oyo parce que ezali complot ya ndeko Katumbi na Kagame po balobi ete Martin Fayulu moto oyo tokomona oyo azali teti. Martin Fayulu azali teti, azali dur. Faso akokende na peuple oyo boye. Faso akokende na peuple mapono masalamaki na mois ya décembre 2018. Mais lelo tokomi na mois ya juillet 2019. Peuple azali toujours debout. Montre que place bopela. Na Fayulu elongo soki botiki Fayulu boye na peuple oyo bakobenga na Tshilombo na Kabila. Balobi ete bana ya Kinshasa mpe bana ya Congo balandaka televizio babengi RTBS1 yango baloba lokuta. Soki tolobi lokuta bango bakoya korépondre vérité na RTBS1 bayokani na Félix bakata bango RTBS1 yango bakataki RTBS1 na butu ya vendredi. Po lokuta oyo ebimi mokolo ya dimanche aho tokomarche. Mais vendredi déjà bakati chaîne po bayebi ete chaîne wana RTBS1 eza la première chaîne satellitaire ya Congo. Azobita portable uzafunga nuki. Ah merci! CPX! CPX ici c'est la station. CPX c'est un backup. Louis! Ah! Izanayo! Mengaït! Ah! Oh yo les qui fait on a l'équipe où il y a pas seulement ah ma chère! Ah ma chère! Oyo! Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX. Oh, ils allaient CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo akotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh, soku na msi bango bandu yoka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yoka kiri sorule CPX. Mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah pas place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali. Et puis boko senate CPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa butiba desordre bukei busali makamabila ba desordre bukomoruka bubibisa répétition ya CPX. Réputation phénomène réputation ala ba constipation. CPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. Congo.
mwana Kongo. Longwana nzela epengalesa 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 bana 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 Kongo. Lamuka viva! Viva! Lamuka viva! Viva! Lamuka viva! 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 Yonani, Yonani, Yonani! Yonani! Yonani, Yokoya Epenge. Yonani! Yonani, Yokoya Epenge. Yonani! Yonani, Yonani, Yonani! Yonani, Yokoya Epenge. Yonani! Yonani, Yokoya Fayulu. Yonani! Yonani, Yokoya Fayulu. Yonani! Lamuka viva! Viva! Lamuka viva! Viva! Lamuka viva! 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 Lamuka Franco! Lamuka! Franco! Lamuka! Franco! Lamuka! Franco! 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 Dodo, mama na dodo. Via dodo! Via dodo! Via dodo! Acheli biso, matuni simbi. Via dodo! Dodo, mama na dodo. Via dodo! Dodo, mama na dodo. Via dodo! Go vote for you, bango baboy. Via dodo! Acheli biso, matuni simbi. Via dodo! Dodo, mama na dodo. Via dodo! Dodo, mama na dodo. Via dodo! Go vote for you, bango baboy. Via dodo! Acheli biso mutukisimi via dodo! Dodo, mama na dodo. Via dodo! Dodo, mama na dodo. Via dodo! Go vote for you, bango baboy. Via dodo! Acheli biso, matuni simbi. Via dodo! topusa mchezo tika espace kuna batu baleka kote bakonzi baza te botika espace kuna batu baleka hakuna tosepeli ya koya lisusu kotala bino po ete mpona biso kotala bino nde ezali eloko eleki na motuya me yambo tobanda mwa échange moke alingi ete togarde nano une minute de silence. Une minute de silence na mémoire ya ndeko na biso compagnon de lutte na biso elenge lokola ngai azalaki mwana ya kelase Defao Paluku oyo babetaki masase mokolo ya le 30 juin. Tango biso tokotambola na Kisasa toalaki kaka biso moko te, na Goma mpe batambolaki, na province orientale mpe batambolaki, na Kisangani mpe batambolaki. Kasi na botamboli wana badongolo miso baini ya Congo, bapolisier mpe bamilitaire ya Kabila na Chilombo babetaki masase na tolo mpe ndeko na biso elenge lokola biso akufaki azalaki mwana kelasi kombo na ye Defao Paluku. Nalingi to garder une minute de silence na mémoire na ye pete akufi lokola Lumumba, akufi lokola Rusumu Kendi, akufi lokola Thérèse Kapanga o bakufaki bango baso mpona koluka kolibere mboka. Une minute de silence na mémoire na bango. Merci beaucoup. Merci.
nalingi koloba boye ezala Kabila ezala Chilombo ça fait 18 ans tokoloba na bango vérité oyo ekoya eya mais le plus important nana sentiment loko lelo ko pêcher ngana loba bien sachez ndeko est-ce que c'est important ko tia sachez longola parce que moi je me sens pas très à l'aise avec ça parce que maloba nanga zobi mabete ngaloba makasi mais maloba nanga ndezo voilà donc le que ezala Chilombo ezala Kabila biso tozali baumbu na bango te oyo mabele ya Kimpavita ya Kimbangu ya Lumumba ya Mobutu moto akobangisa moninga ya alite toyetona makambo oyo bakoloba ete tata mokonzi ekolo Martin Fayulu akoluka mosala te mpo na ngai ezali distraction monene mais bandeko mosusu balobi ete esengeli quand même bopesa réponse tata mokonzi ekolo Martin Fayulu alobaki ete na lopoto bakolobaka on répond un imbécile par le silence. Normalement tata mokonzi ekolo Martin Fayulu apekisaki biso toloba makambo oyo parce que ezali complot ya ndeko Katumbi na Kagame po balobi ete Martin Fayulu moto oyo tokomona oyo azali teti Martin Fayulu azali teti azali dur façon akokende na peuple oyo boye façon akokende na peuple maponami masalamaki na mois ya décembre 2018 mais lelo tokomi na mois ya juillet 2019 peuple azali toujours debout moto ekepelase kopela na Fayulu elongo soki botiki Fayulu boye na peuple oyo bakobengana na Chilombo na Kabila alors esengeli bobanda kokosa ebongo peuple atika Fayulu comme ça libala ya Félix na Kabila ekokenda liboso boyoki yango babandi koloba eloko ya liboso babandaki o Fayulu azali Camerounais boyokaki yango balobi Fayulu azali Camerounais bondimi yango balobi azali frère ya Eto fils ya Cameroun est-ce que eza solo banani bayebi esika Fayulu awuti ndeko na ngai ezali kaka Katumbi Kalobio avec Kalombo Mbongo Fayulu azali Camerounais azala Congolais te baadopta nde na Congo ya solo baadopta Fayulu bayebi esika awuti bayali nalokola ngai ya boye nauti naloja baloba na ngai komosusu soki na lokola na pembe na Fayulu babi bape nakomi Soudanais okondima yango voilà nana ali descende ya Lumumba makila ya Lumumba mpenza na nzoto ete tambola donc nakoloba boye lokola biso bilenge ya Congo tosengaki président Fayulu tata mokonzi ekolo ningisa tobi te lokuta oyo bakobuka oyo so totiki yango peuple yama okanisa ya liberté o balobaka ete lokuta eyaka na ascenseur vérité eyaka na escalier totikaki bango bakosa yango tosengi tata mokonzi ekolo Martin Fayulu tolobi pesa kaka journée oyo kaka jour moko kaka toloba vérité na bana ya Kisasa toyebi ete peuple alobi vérité toyebi ete peuple akondima jamais buzobai wana mais yango tolingaki bakolobisa bino vérité mais po remake lokoko avant babimisa lokuta oyo basalaki nini balobi ete bana ya Kisasa mpe bana ya Congo balandaka télévision babengi RTVS1 yambo baloba lokuta soki tolobi lokuta bango bakoya korépondre vérité na RTVS1 bayokani na Félix bakata bango RTVS1 yango bakataki RTVS1 na butu ya vendredi po lokuta oyo ebimi mokolo ya dimanche ntango toko marché mais vendredi déjà bakati chaîne po bayebi ete chaîne wana RTVS1 eza la première chaîne satellitaire ya Congo balandaka biso bisika nyonso balandaka biso na baprovince nyonso balandaka biso na baterritoire nyonso na bavillage nyonso na basecteur nyonso Congo mobimba mpe libanda na Allemagne na États-Unis na Australie na Sud Sudan nayaki lobi na mama ya Sud Sudan bamama ya Sud Sudan babi biso toyina na Sudan du Sud papa tobandaki kosefala ete Fayulu azebonga biso longwa na Sudan tozonga na Congo nanalaki bandeko ya Angola babi na Angola tokomona pasi tobanda kozela Fayulu aza bokonzi mais nini ekoleka kuna boyebisa biso vérité yango bana bakataki chaîne wana po bino oyeba vérité te mais tolobi ata okati chaîne
bokati makolo na biso te yango toyei mpona koloba na bino verité mokanda yango bakoloba tata mokonzi ekolo Martin Fayulu akomaki yango oyo mokanda yango oyo bato banso batanga kelasi bayebi soko kotindela moto mokanda biloko nini ezalaka na kati ya mokanda ezalaka na oyo babengaka expéditeur moni ezalaka oyo babengaka objet ya mokanda tina nini okomi mokanda yana oyo babengaka mpe destinataire moto nani otindeli donc mai wana nyonso totangaki yango na kelasi toyebi yango me bokotala mokanda oyo bakopi eyali mingi te nakopesa ndeko na nga oyo akabolama kopi moko kosango fotokopi omona mokanda ye azwi yango nalobi boye zela chef ya antenne oyebi ete eta biso na lamuka ezali nde ordre boyoki biso tozali lokola na epai ya ndeko Chilombo te boyokaki kasinye baordonnance te oyebi kasifei kasineki baordonnance oyebi kanomaki bato me bato anomaki wana FSA alobi ordonnance na eke ezali exécuté te bosi boboni mokonzi ya mboka azwi décision me baboyi koexplike décision baordonnance nyonso abimisaki mpo na banomi bato ya majorité bavandeli yango bato babi bavandeli yango na ntongo ya lelo moto na ye ayinde mposa kolela alobi tala basinye baordonnance banome bato tino lelo ministre ya portefeuille avandi na ndako alobi naka exécuté ordonnance ya Félix Tshisekedi te est-ce que azali mokonzi ya mboka est-ce que azali mokonzi ya mboka alors mokonzi ya mboka azwi baordonnance anome bato na baentreprise publique mais ministre aboyi koaplike yango est-ce que ezalaka mpona koyebisa bino ete Chilombo ali na eloko te tapi rouge ya pamba vala nakokoba koloba napesi ye akopesa bino na malembe biso tokotosa moto nyonso ndeko Félix okotosa ye lokola mwana Congo me azali mokonzi ya mboka na biso te tokondima ye te lolenge tondima ye Kabila na 2011 te lolenge mpe tokondima Chilombo na 2018 te 2019 te pe biso toponaki ye te bolo toponaki ye nde numéro 4 on a okoba fo tosuki parce que soki après so tiki bino awa bato mosusu bakozela biso mokanda yango normalement bakobenga yango mokanda te kombo na yango ezali bokotala intitulé nango balobi proposition de sortie de crise boki yango proposition de sortie de crise est-ce que balobi demande d'emploi est-ce que balobi CV balobi demande d'emploi babenga yango nini proposition de sortie de crise est-ce que crise ezali na Congo te ezali te est-ce que crise ezali na Congo te ezali te voilà tango tosalaki maponomi ya 2011 Kabila asali coup d'état ayibi pouvoir biso banso ezala yango na mboka Martin Fayulu ezala ndeko Félix Tshisekedi ezala bolenga nkoi tolobaki na crise ezali na Congo yango omoni tokomaki mokanda na Nations Unies boyebi makambo tolobaka accord ya Nations Unies accord ya Addis Abeba boyebi yango boyebi accord ya Addis Abeba voilà ezali nde biso tokomaka mokanda na 2011 tolobi ete baponami ya 2011 motalongaki yango ezalaki papa Etienne Tshisekedi lolenge moko mokanda oyo tata mokonzi ekolo Martin Fayulu babengi ye epai ya église ECC boyebi yango église du Christ au Congo boyebi yango ezali na représentant légal na bango Bokundowa babengaki ye na sanza ya misato na mois de mars babengi babi tata mokonzi ekolo Congo Martin Fayulu tozali na crise monene na kati ya Congo biso tozali banganga ya Nzambe tokotika Congo ezika te pesa biso makanisi na yo po tolongwa na crise de légitimité oyo boyoki yango mwana mboka Martin Fayulu alobaki na bango nazali na deux solutions po tolongwa na crise mbola na ngai malamu alobi nazali na deux solutions po tolongwa na crise de légitimité solution ya liboso nalingi tobanda korekote bavoi boyoki ngai nyenye bomba abotikanga naloba verité te ndeko
bomba bakoko baloba soko moni ndoki awa ndoki nde Katumbi ndoki nde Chilombo ezali complot international Katumbi Kagame Kabila po bakoyisa mwana mboka mwana ya Kimbangu Martin Fayulu. Est-ce que bakoka? Biso toponaki Fayulu po tali na mbongo te. Toponaki ete po tazali savant. Toponaki po toyebaki ete yenda azali motakolema solution pour na Congo. Biso tozali baye tozali na sima Fayulu po na mayele na ye po na bolingo na ye po na Congo. Nakokoba po na koloba yango tango abenge le pa bokundoa ya SCC na mwa ya mars alobi na vango na ina deux solutions pour tout la crise. Social liboso to bana ko récolter ba voix to kanga ba voix moko yanga ina Félix oya kolonga alongi oya kokoya akoyi mais devant ba caméra nyoso le lende to kende ki devant cour constitutionnel mais ce que le monde est moyen ko récolter ba voix ya lipé peut ba yepsite nanga atumba ki ba PV nyoso. Dans ce cas-là na proposer bino ça fait ami balé pour bino volo ba ete Fayulu azali radical Fayulu azali quoi papa Tshisekedi ayoka kalikamote so ya lobinde asali deuxième proposition azali nini alobi ete esengeli tokenda na maponomi ya sika boyokaki yango babenga yango na lopoto ba élection anticipée alobi tokenda ba élection anticipée dans 12 mois. Donc dans une année, esengeli maponomi ya sika mala na Congo. Po ngai Fayulu na yebete peuple na ngai ana bolingo na ngai. Ata to sa élection 1000 francs na kolonga yango. Boki yango? Azali tumbate, azali mobilité, abanga tumbate. Alobi botie bal na centre. Ata 10 fois na botia mongete. Bolandi yango? Alobi ata 1000 fois so botie bal na centre. Ngai Fayulu numéro 9 ya Congo na botia mongete na monyama ya Kabila. Bolandi yango? Yango alobaki to bandela maponomi yango minimum 12 mois maximum 18 mois mais après ce condition moko alobi yambo to bandela maponomi esengeli to bongola seni ananga tolongola cour constitutionnelle wana ya Kabila la seni eza cour constitutionnelle bango baso ba na lebenga Kabila soki to bandela maponomi ata 1 milliard de fois kaka na même seni wana eloko moko te changer kaka na même coup wana eloko moko te changer yango na lobby na proposer boy to sala eloko babengi au conseil alobi ba congolais to okutana même ba mandeko ya cash ba pe ba congolais même ba musu ba na sima Kabila ba pe ba congolais to kutana na mesa boy ata pendant 2 jours to che organe alobi organe o babengi institution to ko configurer yango biso baso to che yango pona ko réformer seni kotia seni ya sika kotia ku constitutionnel ya sika même la police est beta bato police est boma bato tango ya élection police est intimider bato to lingi fait ko réformer ba konza police ya sika bakota mbangu to sala organe wana mais ngai Fayulu na lingi na contrôler organe wana institution wana ko réformer seni ngai faut la talifu na kati ya alimabe depuis que la sous Kabila a réformé seni a réformé cour est-ce que vous dites bango na 2006 ba réformer seni Kabila cha bato na ye na 2011 ba réformer seni Kabila cha bato na ye na 2015 ba réformer seni Kabila cha bato na ye ezala nanga ezala pasteur Ngoy Mulunda ezala nani abe malumalu bango baso bato ya Kabila Église catholique a sokola maboko lokola poso pelata lobi na abe malumalu na nanga ya yebi bango te yango tata okonze ko Martin Fayulu na mokanda oyo alobi ke na lingi élection ya sika sama dans 12 mois mais yambo toke na élection ya sika na lingi tolongola cour constitutionnelle wana bomona ki lolenge ba invité ba député biso balongoli 23 députés ba yeko zongisa 9 est-ce que on dit yango za lokola motana ndako na yo azu télévision azu mbeto na yo azu kiti na yo azu mesa na yo après na simazongi azongi selo mesa pamba atiki biloko mususu on dit mango tozali ba imbécilité babenga biso peuple même babenga biso peuple ntaba
mais ya mbalo tokolakisa bango totali peuple lion boyoki na fayulu tokolakisa bango totali peuple ngando boyoki yango oyo kolia eloko ya ngando akozwa mino ya ngando boyoki yango yango nakokoba sika bandeko ngai nayali descendre ya lumumba atako sikoyo tobete bato ya aner bazali awa demia mpe boyali awa soki bolingi adresse na nga ndako nakopesa bino yango okobanga eloko te aliboka na okobanga na mboka ali te soko okufi na lisasi te soko okufi na lisasi ya kabila te okufa na nzala soko okufi na nzala te okufa na chômage soko okufi na chômage te okufa na célibat donc eloko akobanga ya lifisu te toyali biso nyonso bawei nzambe nde apesaka bomoi nzambe nde ali na pouvoir akozwa bomoi moto akoboma moto ali te vérité nde tokoloba na peuple donc yango alobaki toreforme seni tote seni ya sika me ngai nalingi na contrôle nazala moto ya kotala réforme ya seni réforme ya cour constitutionnelle institution yango ya pesa yango kombo au conseil ya réforme institutionnelle est-ce que boyebi poste moko babe yango au conseil ya réforme institutionnelle boyebi yango boyebi yango te baposte na moko toyebi ezali ministère kozala ministre kozala président de l'Assemblée nationale kozala président ya sénat kozala ministre kozala président public kozala premier ministre est-ce que boyebi poste babengi yango au conseil ya réforme institutionnelle jakate ezali nde na lopoto bato batanga babe yango institution sui generis c'est-à-dire tosali yango mpona kobongola seni kobongola cour constitutionnelle po tobongoli seni tobongoli cour constitutionnelle esili institution yango mpe ekufi oyoki yango toloba bien toloba malamu pouvoir nini oyo Martin Fayulu akoki koluka epai ya Félix Kabila moto azalaki na pouvoir nyonso na misi na ngai presque penge bokomona nga boye moke ya mboloko eyaka mpo na nzala te mayele ebele na motu bamama na biso batangisi biso mabilanga me totangi malamu koleka bana batanga na poto tokobanga eloko te ngai mwana kinga wana atangi lebelanga ngwele awa me natangi kelasi olenge esengeli ebele batangi na poto baye awa boye moto tie bango tiobo mpe toganye bango na mayele so tobanga eloko nini tala mokanda oyo malamu po ya liboso alobi tokreye eza na 3 point mokanda oyo moto akosa bino te mokanda oyo Francis Kalongo alakisaki na télévision yango oyo po balobi yango proposition de sortie de crise po ya mibale alobi abi esengeli badiscussion ezala tocreye organe moko alobi ye akreye te alobi mpe Tshilombo akreye te alobi bakongole tovandi tocreye organe oyo babengi au conseil de réforme institutionnelle au conseil mpona koreforme seni koreforme mpe cour constitutionnelle peut-être tokoki kokenda baponomi na seni ya nanga te tokoki kokenda baponomi ya sika na cour constitutionnelle ya kabila wana te peut-être balobi les mêmes causes produisent les mêmes effets mama esika nyoka asa aswaki yo okotia likolo susu esika nyoka asa aswaki yo okotia lisusu likolo yoke yo osombi balon oyo ya bilamba oyo akoteka yango osali perte oke lisusu lobi osombi kaka meme magasin osali perte oke soki osomba lobi osombi tomate oye nango na wenze apres 5 minutes epoli oke soki osomba kaka meme tomate yango alobaki toali bazoba te nyoka asa aswa biso na seni ya nanga nyoka asa aswa biso na cour constitutionnelle ya nanga totia cour constitutionnelle na seni ya sika wana proposition ya liboso ya mibale alobi nalingi maponomi nyonso ebandela tobandela maponomi nyonso boyoki yango alobi ezala élection présidentielle eza élection badéputé nationaux eza élection badéputé provinciaux ezala élection bagouverneur tobandela yango nyonso po soki maponomi ya bagouverneur ezalaki malamu Zoé Kabila alinga kozala gouverneur te soki maponomi ya bagouverneur ingazala malamu Jacqueline Govila awa alinga azala gouverneur te boyoki yango voilà est-ce que Fayulu asali mabe est-ce que asali mabe voilà donc alobi maponomi nyonso tobandela yango mais yoki eloko moko eza très important na point D alobi ces nouvelles élections seront ouvertes à tout le monde alobi maponomi yango ya sika na koluka dans 12 mois minimum 18 mois maximum nalingi bato baso baparticipe alobi ndeko na ngai Katumbi balongolaki na nko ndeko na ngai Bemba balongolaki na nko ndeko Adolphe Muzito obetana na Adolphe Muzito mboto ya maboko
découverte ya mwa oyo ezali na biso matungulu. alobi likobemba tokosali moto moko te eborapelika te tobetela ndeko katuni maboko Mabaya acompanhe esika mabe euti na mbongo na ye akosomba biso akosomba biso apesa ye mambongo ya leta apesa ye mituka leta apesa shadari baavion ya leta eske alongoki maponomi na mbongo na ye azina kongo akosomba biso akosomba biso tokokufa na matombele ya kongo abawana biso bakokola biso kaka na bikedi tokolia bikedi tokotika mabele na biso te esika toteka mabele ya kongo mpona mbongo bakuse yanga ekozalaka na mingi te l'émission ya bongo te la nouvelle élection seront ouvertes à tout le monde. Donc, on a gagné ce point de esprit à participer. Est-ce que tu as dit ma belle? Troisième point. Alors, vous voyez, alors, bien le col l'éco-Félix m'a imposé par Kabila. Après, quand on compléter Félix, quand on dit, pas beaucoup de Félix, pas beaucoup de Félix. Oui, il y avait le bouchon de Kabila. Il y a Félix. Quand tu sais que tu as le bras en 2011, d'ailleurs, on a l'autre. Après, ça va me servir. Aloba, vous ne jamais Kabila. Félix, c'est ce qu'il dit. Aloba, quand il est à Kabila. Le plan, il y a forme. Tu as dit forme, tu sais? Pour tous les canabilo comme il balait, forme na fond. Erreur matérielle est vendue sur le plan, il y a forme. Donc, c'est-à-dire quoi? Pour que tu comprennes, madame. Papa, comment on a dit? Don. Don, hein? Au lieu que tu comme don, bango va commis do. Est-ce que tu comprends, madame? Oh, ma bengi yanani, prince penge. Au lieu que tu comme prince penge, bango va commis prince penga. C'est ça l'erreur matérielle. Et c'est que babongisa kaka kombo wana oyo bakomaki malamu te bamodifie yango po ke kombo ya mutu ezonga na esika. Mais bandeko na biso ya cour constitutionnelle au lieu que ba rectifier ba erreur na bango wana oyo ezalaki sur le plan ya forme tozali komona ke bakoti ti na fond yango tozali komituna esengi ki yo peuple congolais otuna lolenge nini bango baprocédé po ke baréhabiliter quelques individus quelques honorables plutôt oyo bakei kozongisa baprocédé ndenge nini boyokaki monsieur Nanga moto abebisi makambo na kati ya mboka liboso olobaki bakopesa ba PV tokokende bakoannonce résultat sur base ya résultat oyo ekouta na babiro. Mais tango tokomi kuna Nanga komi koloba o moyen tozwa susu ba résultat wana ezali te bakei kopesa ba résultat oyo ezalaki na kati ya clé SB yango tokomi tuna est-ce que kuna basali recomptage de voix par résultat oyo eyaki na clé SB
baprocede ndenge nini bayebisa biso lolenge nini bakei koprocede yango tokoloba mboka ekoki kotambola boye te mboka etambolaka na moto oyo peuple ye moko asali nini aponi yango tolobi mwana mboka le président élu alobi tokende tobandela élection tokende na élection anticipée mais avant tokoma kuna tobanda nanu na bareforme na bareforme wana objectif nango ezali nini eloko moko esengi ke to retenir ezali ke pouvoir ya peuple ezonga na maboko ya nani ya peuple est-ce que ezali malamu to mabe malamu Azau bita portable za funga nuki. Isso c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah. Oh yo les qui. Una l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ngane lobi oyo biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka desem mais ma chère CPX oyo ezali GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo akotinda biloko outa Londres mpe Kisasa batata ebele bakufi bazali na sa mabele oyo soki unamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali epuis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzakewa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène réputation anaye baconstipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.